Siko Jaël azali malade te Jaël a émission c'est changé yo na idée ni no koma ina ngoke Jaël ala tana misu na siko songa na zande ko na été eloko alakisaki biso wana oyo e kamusaki nga na misu na nga do lenki koma tikuna voilà ba Nike Luna ya biloko asika ngana ningi okufa comprendre nga tout sauter étape zoyeba onga nazo sala tisuka po oya ko sambusa ngai tu peux exposer na ko porter plainte nakofunda yo ozinda kunanga ochango na place publique sans accord nanga moi li papa quoi Luna et comme na Nike madame ba komi Luna te tombola batala oh maman ba komi Nike yo lingi e comme Luna do ndenge nini eza Nike Luna. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, yango et bandi, bandi kobalandi ya émission oyo mboa asui mboa vienjora. Enfin, aujourd'hui nous avons l'information oyo et la kisibiso était vienjora à mettre fin na carrière na ye loko la porte-parole ya ba musicien mais eloko nini oyo sali vienjora lelo à mettre fin na carrière na ye est-ce que ezali ingratitude ya ba musicien est-ce que ezali ba effort nyonso ye a apportaka et pas ya ba musicien mais na retour juste ba Josephia Kaye est-ce que ça par rapport ya émission Quadracora alekaki odongo asala qui est pas confrère na biso azana mboka ba payakuna. Qu'est-ce qui cloche en fait? Qu'est-ce qui se passe entre Kofi Olomide et Vienjora Obisonio Soto? C'est à peine Vienjora a outi ko lâché héritier Watanabe azonga ki na ndaku na ye akene ko s'attacher na oyo azalaki vie na ye ya depuis kala depuis makambo ya musique oyo babande ko balandi mais aujourd'hui pe to ko solola na bino makambo oyo ezo ko memisa batmo ba problème ebele na etando ike likambo ya bakoko likambo bakoko oyo na yebite interprétation tout un chacun azo ko interpréter yango na marque na ye bongo ezalaki maloba ya Gramopa o azali le genre de la musique ya mboka na biso bandiko balandi to ko sala analyse oyo avec Mama Sarato là une façon ya kocha moi lumière na ba makambo mususu na ba point mususu ou peut-être beaucoup de personnes bozo kozelango boza na besoin na yango voilà le lot ozali le 16 janvier 2023 mokolo ya férié biso nyonso tozalaki na banda ko me biso mosala ezo continuer to salaga mosala na ndenge sengeli bon délivre azali na sima caméra moi votre frère Tadinga Lapa Mama Sarato lazali invité na biso ya mokolo ya lelo to ko sala na ye analyse oyo bon délivre soki tozo koloba lingala moko bandeko balandi boko zwa temps pena ya kolanda émission oyo jusqu'à la fin pour boluka moye bo comprendre ngo bien Sarato là bonjour. Bonjour Tadinga Lapa. Bonne santé. Kitoko makasi na epsio. Ndetina film. Te film te. Netina dessin animé Macha et Mishka. Ah ok. Lelo na moni suki maboko elongwe papa a déclaré moto e monani mwa mingi faut bomba. Même pas. O eza cop nanga. So biloko asike fona nga mona na chana nu. Pona ko attirer comprendre peselengelo na très bien donc singela basalanga c'était basalinga suki kitoko boye basalinga na salon Agnès coiffure donc pour ba poser au las kitoko boye to closure ya foka pa Agnès mais wana commercial ezotalela yo maman te faut batailler nga ozo kende déjà na la publicité ozo kende na publicité il faut faire attention foka pa Agnès coiffure parce que batebele bakosa batna basala kabelo na eza original te po ya ebinde ko poser yote OK donc Agnès coiffure vraiment aibi musana azapnda très professionnel et puis maquillage nanga wana maquillage alobota ki ngote na mona kika na statut olobi bo sotuka neti basalinga na stage te na moni yo na statut boko sotuka na statut natala kiti natala kati na kenaki petit na page na commenter Sarah Perle mobu ayako lobana ngasiko na yaki na poser na bingaki on a page nanga non mais na tala ba page naza parmi naza na nos partenaires moi je suis partenaire ya YouTube partenaire certifié ya YouTube et puis mais non bon c'est la bino langage au kalaté allez-y maman ozanani naza partenaire ya YouTube
na partenaire Top Média Télévision. Papa Diego, est-ce que eza bongo te nazali partenaire il y a YouTube parce que je suis certifié, je suis monétisé, donc je suis parmi ba partenaires fidèles il y a YouTube au à contact azo côté 40 donc à kochanga na kati. Donc c'est ça la différence. Et puis je vous signale là Mboula beti depuis tongo ti siko Mboula ezo bete yango bomoni to yebuyeka na se Mboula bango nzamba sala bango grâce bana voiture akokotaka na voiture yesiko biso folongwa balemba okota na moto ti okoma afola taka kazaka boye oko continuer ba idée no Sarah wabi loba loba to ça les wabi loba loba lokanganga moni mbongo olia suka na dossier ba ela ke mganga e na ina kanga mobile na ngana kisi nganga bandi obakisa ba inspiration poni mbongo amoni kasi abakisa dose likola dose Tadi bala. Maman, tout ça l'émission auto. Wana siko yoke na tao tao. Yo so benge biluba. Wana yoke tao tao. Toza awa. Tadi yo komo lo ba tao tao. Mais toza awa. Okomi kuna ndenge. Mais toza awa. Siko yo komi tiko lo ba tao tao. S'il vous plaît, libala ça n'a rien à voir. Pardon. Nani, les livres beau pekisa. Siko yo komi si ngo ti tao tao. Bon, je retire. On va retirer nanga. Retirer tao tao. Tao tao, zonga na munoko. Na retirer. Na retirer tao tao. Tao tao zonga. Na retirer. Siko bato ba yokia. Bobo sana ngona mituna bino na lobité. Est-ce que na munoko bomoni ba komi tao tao. Bobo sana, oubliez ça. Je vais pas avoir de problème. Donc il faut bala. Loba na okiti. Ça continuer émission ko. Donc pour bino il faut balo che mutuna sokolo balanga na yo kité. Ouais, merci, j'ai entendu ça. Voilà, Sarah, Daddy. Nous sommes le 17 aujourd'hui, Mboula ezobeta makasi Daddy. na ina sa Mboula Sarah na poli tala ndenge plan cher au Nike ya cher tande komi na poussière na mai na nyonso. Tadi na so ala timelo na malonga la bakolo bi keto pela mai te. Non mais Est-ce que tu sais poli bon de livre panga makolo c'est là. Des livres panga biso makolo. Des livres c'est là. Des livres panga biso makolo papa. Des livres panga biso makolo. Des livres panza biso makolo te papa nini lelo tournanga panza biso makolo lelo tournanga bo changeaka pe ba mapapa et ça bien awat chape awa na seba mona bo changeaka pe mapapa bo changea mapapa adala so ala timo awa lufu eleka te o lufu zala nanu ngana talise côté yoza o lufu doza la boy oyebi tadi tala timo bilo le ba lufu ajuba men kosola tala aye ko sala rava Nike ayebi sapato bo changer pe ma papa na se kombo ba komi kombo musu yeyo Nike nyonso Nike Nike bo changer pe ma papa Luna bo changer pe ma papa la poso Nike la c'est Luna mais na lobike lelo tozaki semaine passée toza semaine oyo o changer pe moi li papa mosus et ça li pe moi jar Daddy on comprend Daddy Luna maman to changer pe de moi li papa quoi Luna et comme na Nike ba komi Luna te tombola batana maman ba komi Nike yo lingi e koma Luna do ndenge nini eza Nike Luna azana masha Nike Facebook e koma do meta te Facebook yo oyebaka Facebook bako koma komo meta do na lingala lokola do meta mpinga kala moni koma meta skoyo yango na zoli eza peut-être Nike pe azoya ti lobby boyoka associé na Luna. Moi j'ai déjà commencé. Et puis où est le mal? Moi j'ai déjà commencé, ça peut venir comme ça demain ou donc après demain. Donc voilà, donc c'est normal. Donc comprendre mais siko ba oza ba plan o kenakin to ko za do belete. Voilà. Ba Nike Luna et bilo kasika. Ngana ni yo faire comprendre nga tout sauter tape. Ba Nike Luna bilo asika. Ba oza ba plan sika. Ouais. Muto ko ba valeur nango eza king question na papa we mais malheureusement si ba dayuchu. Bakenda donc mystique. Mais t'as dit penza fobala. Naninga fote. Sarah
pardon, tout ça la émission Otoye la qui. Est-ce que ça l'émission ezopekisanga natlobano kende konanga? Je veux me marier, t'inquiète maman, t'inquiète. Non, ça la plaisir dans mon touté, mais je ferai bola mon o pour nanga, pour la famille, pour la bandeko, pour la batunion. Non, ça la plaisir dans mon touté. Okay. Le pari ne s'est pas fait à un jour, rien ne peut se faire sans le temps voulu. Donc tant nango ere koka nzambe. Wana obala otosola na wana naba oyo sola na bango te so temps de koki na obala ba. Bon obosola ni abaka ana bese embrasser. Même payer. Ceux qui payaient na obala kaka. Donc obala mais kolono nyonso yo yozolo basara na plateau lelo no ndima. Na lingi nanga susu ba problème te nyonso yo yokoloba no ndima. Te ndengo oloba no ndima ndie no koselo. Na cha conversation ya yo na fi wana ndenge na to banda émission te to banda retire na popo na honnête ki ngala kosela ko makambu nyonso koloba na ndima ngala kosela ko makambu to cha video na ta fia na oloba j'ai envie de toi ça ouais comme lokola ya momo ko sala ba déclaration na Gloria wana ouais comme ya momo na Gloria tonine je retire. Au moment où on a retiré Nyonso, tout na bimisi awa, je retire ça, je vais pas avoir de problème. Et puis j'habite pas les quartiers. OK. Merci beaucoup Sarah. Merci. Bon, Bandeko Balandi, awande émission na biso et bandi, c'était point faible. So balobi lokali kama mwasi tutuka. Oh nengo sana Jaël Shoto sala na émission a. Tali otengama otalaka mupenda Jaël Shonenga la taille pantalon ya pasula. Otengama opesika tosi ambi invité ngana yo mais yo tengama okoma na position ya boule. Koseka seka comme qui gentil souriant. Si ko ngana to sala émission zo boudé. Je wana lo barani Jaël Shoabi batunyo stuba bima na se changer. O ngana ande ko na mbali Jaël ngana tikala kaka. Olobaka te na kosi pe kaka. Te banga nzambe na benga sko Jaël na lexine émission. Banga nzambe na kosi. Mais j'ai la zande ko nangai. Ata tika libolumbu liboso nanga. Ko sala nini? Mais c'est ma sœur. Is my sister. Yeah, to boy, ça fait quoi? Te continue. Is my sister is my sister. No, I continues. J'ai is my sister because voilà, ata na moni yeboy. You like it his face? Te kuna na moni na koma kité na loba kité ke ailaki diere nini kuna na comité mais c'est ma sœur eza lokola yonga sona beli okoya donc sukolinga papa no dislike ezalaka des livres ezalaka te abomination te nga naza na maladie no lukana bika siko Jaël azai maladie te Jaël a émission c'est changé yo na idée ni no koma ina ngoke Jaël ala tana misuna siko so nga naza ndeko na ete eloko alakisaki biso wana oyo ekamusaki nga na misuna nga dolengaki ekoma tikuna parce que ça on peut montrer que na bandeko na yo siko otala ki employé mais moi nana anyokwa mien bon tozongela wana parce que na moni so to dit to kota wana il y a des choses sur ça et bando yanga donc ezo risquer to beta analyse nango et puis na laki ba tozoya na analyse wana ya Jaël Show parce que il y a des choses aussi il faut qu'on discute. Voilà, je pose d'abord cette première question à Sarah Tola par rapport il y a Otali pardon Sarah nayebi nakobala ngai nakobala nayebi na ngai nakobala sois patiente no bala si qu'on a bengo souste te kasi na lingana tuna question ya parce qu'on a likamna ina lo bayo yo kikuti te okolobango ya au cours ya émission na sisa na question na sola kina nani Angelos Karwan nzambe eza lokola makambo kofi donc auto loba na émission na ye c'est-à-dire sunga so no loba makambo nanga kotangela nga bakombo ya o donc to tanga ya suka awa te. Donc, you Bouddha Angelos Kawan. Na yebiete. To ebanite, je n'ai même pas son numéro. T'as dit nacha audio place aux autres nanga Angelos Kawan. Mais nga na yebite awe koma tribunal jugement ou place ba la ranga mitambu na pe mate mais na vivaka na monde nina Seigneur.
Mais ça, c'est pas sérieux. On a vécu dans le monde. Angelos Carouane, je te salue. Fatou Doukonti, Makia la Kumba. Angelos Carouane, je te salue. Mais n'a pas ça. On te Angelos Carouane, je te salue. Il y a un lobby, Nayebi était. Mais Angelos Carouane, je te salue. Sol Mbemba, je te salue. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, je vous salue. Fatou Doukonti, Makia la Kumba, je vous salue aussi. Maman Bijon Ketani, maman 90%. Hey, maman, merci beaucoup, ça me va trop au cœur. Et ça, tata pour Papa Jean-Pascal Leka. Tata pour FAP Kato. Na longoli balinette. Tata pour is aveugle. Nzambe azala nabino. Tata pour FAP Kato. Bande konyo so bolinga kabiso. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda, qui mère à Calgary. Maman Yvette Mbangu. Donc. Mais t'as dit bon sinda vous n'êtes quoi? Non, Sarah. Na moni cette fois-ci. Attendenge nini. Donc na lobby attendenge nini. Rapport nini maman. Rapport nini za makambo to sura na mamwanda ku maman. Donc yo osenga ki photo ya palais po non maman. Ouais za bilwa mikie. Là tadi yo lo bilangani Sarah suki kitoko kasi mena suki ngana tuneka suki na suki wana. Tadi abongisinda kitoko. Atie ba kitoko, atie ba listre. Tadi, na kote lo makambo na kabala. Na kote lo makambo te. Te lo baka na obongisinda te. Sarah. O changer de ambitu. Tadi, to salem. Toza la émission to linga to sala. Mais oza ndeko nanga te wana nenga na ndeko. Mais soki na makamuzu ki ndeko de kufi. Bon nyonso na bongisa kintu na bongisi. Na bongisi nyonso na bongisi. Na bongisi bana nyonso. Voilà, merci Tadi la moni. Nana photo na awe barido. Te Sarah, tika awa to sa l'émission s'il vous plaît. Évitez Babiloko, comment tu peux exposer na ko porter plainte. Na ko funda yo ozinda kunanga ochango na place publique sans accord nanga. Ngana chete na lobi boy. Tadi to vanda kina biso. Na monika tadi mkomsusu esika Sarah na ba kosi mama. Funa bongisa ndaku yaya. Funa boksa tadi to fanda nae tadi to na ngama kama ba ridote au changer matela mais moi j'ai vite compris que yo babilo union so oteka kanga na roya so somba te non mais parce que quand je viens pour acheter aux oeba onga nazo sala ti suka po oya ko samsa ngai nana tadi ngam na encourager au bon sindaku non ça c'est pas sérieux ba listre qui toka ti mi ndaku momba pembe. Encore pas à na mwana te abota na ete ndak mumba pembe abongisi ndakwe. Ah non, la vacance a été louée. Vacances à nani? Mais qu'est-ce qui se passe ici? La vacance a été louée. Tout blanc. Padron n'a pas. Bon, Sarah, toi, bonne émission. Non. Toi, bonne émission. Tu as vu déjà. Parti quand il y a publicité. Dra nyonso na Versace na Louis Vuitton. Tadi o pembe wana. Nyonso za. So wango tandaki yango. Na tandaki na oya wana pembe wana oya Louis Vuitton wana. Te utandaki ya poto yo kana ko tanda o Versace pour attirer. Te nyonso na chaki bena. Omoni o bena ya Versace wana. Babuji yo ninge to kuyo kanaki. Babujo wa. O classement. Te. O chaki te. Ya babuji bena nde nazo ebate. Babouji bena tala de nte wana chaki te na chaki yango te yamba kika bongo te ngande wana nde pena na yami mutu te te na yambi mutu te na wangani na mutu na yambi na makambo lobi na yambi nanga mutu te tela o wa ikatiko na yambi mutu te
On va aller là-bas, on va aller sur le week-end. N'a-t-il pas le dialecte? Te, ndaku ndeko Vrai ou faux, Bongisi Ndaku? Très bien. Vrai. Ah, ok. Vrai. Abilini, très bien. Cause ya Bongisi Ndaku, anana loba. Loba. Yobo loba. Ouais. Bongisi Ndaku. Non, parce que je voulais aménager ma maison. Bisotoza te déjà. Sokolini. Zelana noté. Zelana silisa. Zelana silisa. N'appelle ba audio. Ok. Na ya jealous Kawan, nyoso nazocha. Angelos Karwana ngo nayebi kutuze soki azaka mwasi to mobali nayebi mais Sarah, pourquoi tu cherches vraiment? Ça c'est pas une vie ça. Hein? Ça c'est pas une vie. Oh. C'est là t'as dit. Oui bien jélosité. Tu vois ça Sarah, je vais te dire un truc. Peut-être après oyo to kenina émission il y avait une jour parce que vient jour makamose belé. Sarah, à chaque fois tu me demandes ici na plateau, non quoi banananga, nana besoin au présenter nga mwasi na bala. O to yambaye o bala. O pesa biso ban na babenga nga tata mwasi. Je vous ai toujours dit patienter. Tu penses que avec ça ndeko ya mwasi a ko kancelanga mabete. Tu sais aujourd'hui biso pourquoi tozozwa basi ya confiance te. Parce que les gens bana basi ba comment na ko banga et pas na biso surtout nous les hommes publics. Nous qui passaient à la télé des fois Open Zambe à Salabiso kitoko te mais moi kitoko. Beaucoup de personnes ba comment banga. Il y a même une femme que je salue en passant, maman l'a dit Bokolox, moninga ya maman la marine chez l'enfoulou. Moi si y a frère nanga, je me soucie à Tunanga quand même question de Tunanga. Ah papa t'a dit mais jusque là tu m'as jamais présenté quelqu'un. Dis-moi si elle est ici en Europe avec moi. Yo capacité nasilisa Sarah nasilisa au comprendre. Comment nous coco ça? Nasilisa s'il vous plaît. Zela Sarah Zela mais na retrouve s'il vous plaît. Zela ngai na ebini na loba s'il vous plaît laisse-moi finir. Sarah Zela nasilisa s'il vous plaît. Zela voilà. Moni et ça la bienté. Batu bako ya kokanisa mabe innocent que je suis. Angelos yoka kaste bon nandimi kasi nandimi nanga te poto ke na biso musika te nandimi nanga moni wakamunyoso ya Angelos nandimi nanga kasi kono sani nandimi bon obi nandimi là audio oza no audio Oza no dio vaut mieux baluba mais bakuta yo na yango te na lobi yango na lobi vaut mieux na mindimela Sarah zela na lobi vaut mieux ngana mindimela nanga zela na lobi boy Sarah écoute yoka ngakutu na mesira suka zela Sarah s'il te plaît Sarah s'il te plaît yoka na bon na ndimi te olobi ya mabete vaut mieux bakuta ona ngote c'est que wana na komi lokuta na lobi nga na ndimi na makamu nyonso ya Angelos moi j'accepte et puis oza kutunde na ba photo oza na ba photo na ba vidéo moi j'accepte maman je vais pas avoir de problème c'est la vidéo la photo te nga na to sola na ba audio eza pena eza je suis conscient bandela bo balobolo ba na loba kibo Sarah avala tia okomi place yango yango ah Sarah bomba ngate mama nazaka no kwa bana te naka no kwa bana chana set nani bolukela ngata poye azala kota mbongo ndia achaka nasi yango kandeza tata mwasi na somba ta nguba ou bien lisangu nazaka na yango mama sangwai nazaka na yango po soki ozio te nzambe ba délivre bandoki tala zela Sarah comme ça au batika na Sarah ça c'est ma voix ngana ndimi nanga omoni ndeza bo nyonso yo koloba Sarah ezapeda Sarah ko sakate c'est ma voix alors tika boyo ko Sarah nzambe na o vini Seigneur
Simba maman. Bala. Te, solo bala makamanda kuna kosi. Te, makamanda kuna lobia solo. Maman na changé nyonso. Na changé pena nyonso. Acha ba audio. Te, na changé okosi te. Ozoro ba pena mamba solo na changé na ndako. Don nyonso, na changé nyonso. Osobi bakiti tote. Te, bakiti ba changer ka cuir ya likolo. Donc au moins que changer pena nyonso. Na changer nyonso. Na mbeto banda lukocha mbeto ya kitoko. Na wana pena che. Makamba vacances na kosi. Mais Sarah, yo kaka c'était nzambe nanga. Comme koloba kute to God dit to bona dit lo bezade. Makamba émission na makamba ya vacances na kosi. Sarah. Ce qu'on a zoé baté. To yo ko sala émission ya Kishinzora to ya vie privée nangai. Tout ça comme ça ngane na opeso conseil. Conseil na yo na lobi pena na etando ko naza nango kango 550 francs. Kasi. Soso alia na lobi Sara ngai na ndimi nanga. Moni nyo makamba vacances. Maman Sara akosaka te makamuto alobaka. Eza solo. Elle ne ment jamais. Et puis bato ebele ba leka na télévision awa pour parler de Sara. Boyebi mona moi c'est au terre. C'est pas une menteuse. C'est pas une menteuse. En tout cas, le 7 mois que je passais avec cette sœur, Amoutou, Abadou. En tout cas, il faut éviter beaucoup de choses. La réalité que vous voyez à la télé, les images que vous voyez, le vidéo, n'a pas fait. Oh, les cas sur place, les allées vidéo, mais balé de Kesseni. Moi aussi, quand je regardais Sarah de trop loin, apparemment, Sarah nazo lingana loba makambo oyo esengeli si quand je regardais aussi Sarah de loin, c'est comme ça aussi qu'on se disait, non? Ah, moi si wana. Ah, mais jusque là, 7 mois. Tamandeye. Na yebani na ba Angelos Karwan, na ba Jenny Beta, na ba Tata Po FAP4 étage à Souka. Tata Po FAP4 étage à Souka. Ba président bébé, maman Nathalie Nana, Moussibou. Sarah, j'accepte yoka. T'es vacances. Vacances. Yanani. Atuni ngabongo. Kasi natuni vacances. Soki eza natuni vacances. Soki ezali yanani. Vacances ya moto bongisela kindako. Oh mais ngana bongisi ndako nanga janvier. Toi le mois de janvier. Est-ce que les vacances moi dans en janvier? C'est là. Ate c'est là Sarah. Nalobi boye. Ote ozotia na yo. Mais je muso za ba koyibo téléphone. Le 29 décembre. Yango. Le 29 décembre. Wana nenge au côté lié. Non, nalobi mais wana zaki année passée mais pas maman ndako no papa Diego ayebi nazo ya kosomba biloko na villa. Zela Sarah. Makamba vacances. Te wana pena na yebi yango te. Vacances pena na yebi zela ozocha na yo omoni nyoso yo za besoin kocha ocha na yo. Loba siko pour signer déjà. Au signé déjà. Ngana kanoko et puis na ngamona mbinza. Signé déjà ya mwana makamba. Yango na lobi boy. Bon de livre. La vie est un recueil de plusieurs volumes. Wana papa mutu da bando yebisanga pe ayebisanga ti. Mais ce qu'on a ndenge ya mabete. Na moni émission tolinaki tolobela Vienjora. Mais la lire où vont les choses, je risquerais de ne pas continuer avec Vienjora parce que tu as vu déjà combien de minutes qu'on a. Donc, tu as déjà 25 minutes, c'est déjà beaucoup pour la vie nangai. Mais vie nanga oyo. Vie nanga. Oyo lelo tata moi si yabana nangai. Il y a des choses azo sala awa. Eza mamba solo. Bondi mama kamnyon so alobi. Azana ba audio nangai. Azana makambo to sola kana ye. Donc bondima ndako pe o alobi wana eza nango kaka mamba solo. C'est quoi pour limiter le dégât, pour éviter des problèmes. Na kosenga bino bandeko balandi bolimbi sanga soki na kaniseli Sarah mabe poye akosaka te.
aloba aneka vérité mais bon de livre nakanisi kata tokutana mbala sima zela bon de livre zela Sarah oko bénéficier le côté lelo soki osali matière soko sali ndeko na yo ozolingo sala oyo siko na boye na kobala ndenge nini Sarah ata bino moko siko na boye no bala ndeni vraiment na yebite vraiment te na boye no bala ndeni nzambe nanga ovinini Seigneur délivre kata